La Bible dit la femme sage bâtit sa maison, ba maman ya partout na bengi sibino vraiment beau se présenter kozala malamu mingi pona lokumu na Nzambe. Ba mama ya Paris, ya province yo surtout ya Paris, ba mama ya Suisse, ba mama ya Allemagne, ba mama ya Suède, ba mama ya Hollande, ba mama ya Bella, ba mama ya Londres, pourquoi pas États-Unis, pourquoi pas ba mama bazo ou Afrique, peut-être bozo ya ba vacances koto, ceux qui vraiment bozo message nanga sika nyo surtout o bokolanda mama to na se esika no sote kokuta mbila kokuta bino. Maman boya pour te thème na biso ezali que Jésus-Christ revient bientôt et monani bongo na Apocalypse 22 verset 6. Kolo yeso kozanga te ko pambola biso bien aimé to pasaka ba moment moko vraiment ya malamu na Yesu Masiya na tolo na se bien aimé bonzambe na bonzambe bien aimé lola ezo futa mabe ya nzambe za wapi na tolo na se bikomba baza ko bota na ba prière tolo na se basio bala te baza kozwa mabala na tolo na se bien aimé nzambe azo sala ba miracle ba ope ba yebi Jésus Christ bazo yamba Yesu Masiya lokola mokondi pe mobikisi ba o ba vie eza na désordre baza kozonga sa vie en ordre kaka na lokumu na Nzambe. Mabe ya Yesu ezali te bien aimé boya ebele soki penda boye bokomona biso ndenge to vivra kati na sika ona kati na solo tolo na se ekopesa bino kimia na kati ya mabota pe na kati ya ba foyer na bino kolo Yesu apambola bino merci.